Bonsoir, Serge Boni. Nanga zana wana ndako mukolo ndana bajan de prière nanga. Nazaya ovanda. Tinana ndako nana kuna kanyi kuje nanga tinana ndako. Nazaya ovanda ni nazabwe ni nyango. Serge Tikolo Bobwe, pasteur Jean Saint-Moi na église. Serre l'or. Maman, depuis qu'elle est là, oye langa, c'est ana. Non, yebisao. Mikolo ya komaki mapeka na église moyente. Ayembaka na chorale ya sala rabate nord ya sima. Mama na biso mikolo azaki okanga ngo. Azoganga na micro nga kuna otena o comprendre. Mikolo ana pe nga na simba ki asanya mabonza, basisi ocha mabonza. Mama serre l'or aye. Azusanya mabonza banjo compter mabonza. Zokanda za compter son bon pamper senia ekoka ya pété. Au kembe. Kasi yena camarade na wana au perique na ye ganga déjà au secours. Maman na biso likambo perique wana soki perique wana ezaki na makolo. Mais sala ki inde tina ambassade ya Inde singi visa pour ezonga. Perique ganga au secours. Na oui frère pasteur Jean wana. Aya na église tala mukebo. Na mona ya koma tala mabundi, tala lo mafuta. Nzoka ne pondwa serre l'or. Maman. Non, ça yena ikiri na yo. Na omuso sala mikate après église. Mikate makasi ekoya to kubuka mino abana ekodim. Te somo. Frère Jean ne soba soka komi kaka. Tu le pasteur Jean. Akzaki frère komi pasteur. Soit comme ka pasteur principal tous ara makasi Nicodim parce que bano ya retourne sa Nicodim. Somo. Rappelez-moi après hein. Mais c'est wana mabaku hein. Debisu nikuta meminga na histoire ngo na mbina mai na liena nguba. Na ba lobini ni maman toi aussi tu as parlé. Bon on t'a bengi ngasko ça na ka téléphone. Maman toi aussi tu as parlé. C'est vraiment non mais ça appelle na été. Mabaku vraiment. Ils ont besoin de gêne.